Allô, bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille. Boyo quand on a c'est ma casse, moi na gang ezate. Eurostar est tellement plein. Moi ko déranger ba voisins ezate mais juste pour na senga bino na ba merci, ba bonsoir, ba bonsoir. Na bino so bolanda la danoise, bambote belé biska bizu bino. Bayenge na bandeko na bisa bundu ya Congo na église ya PV ya Longo boboto bondeko na kati ya mabota na bino. Voilà. Ok malili Voilà, bandeko na bozala bien. Bayenge na bino nyonso tozokende naki pema moke naki Belgique, après Belgique na pumbwe na zwi avion naki quelque part tana okoma kuna boyeba mokolo yango kote nini na ozala. Vacances ebandi fo kotambola nako répéter encore na live mais nasengi vraiment ba merci ebele na bino nyonso oyo bokanisaki nga na jour wana ezalaki le 27 hier tozalaki na collation ya mwana na nga 6 classe, ma troisième fille à 6 classe. Voilà, vraiment na sepeli parce qu'elle était aussi la première na promotion na bango. Donc asepelisi biso, asepelisi papa na ye, asepelisi biso nyonso na famille. Vraiment nasengi pe merci na ba oyo nyonso botikaki un mot na vidéo wana na WhatsApp nanga. En tout cas j'étais vraiment nasepeli makasi parce que je n'ai pas vu les gens oyo bafingi, tout le monde oyo akomi a félicité. C'est vraiment gentil, c'est la première fois. Donc na ba encouragement bopesi. Non, ça va vraiment na cœur. Non, c'est peli makasi. Voilà. Bon. L'actualité zangate. L'actualité zangate bandeko na ngai na kati ya média, il y a toujours des actualités mais tant on a okoma lelo na voyagé un peu tard na butu mais tant on a okoma lobby. So na koma lelo ka na butu mais demain nous allons parler un peu. Qu'est-ce qui ne va pas concernant Moura de la presse, Topesi Bambote Belé, Bazokanela Eliwa, mais je ne sais pas de Batamokili Bokanela, Batuliwa, comme si Yokotika, la libela. Mutotika na Mokilo Azate, Oza Kitoko, Oza Amabe, Oza Pembe, Oza la Mwindo, Bisonyo sa destination, Sama Belé. Mais Yosko ko précipité Mutuliwa. Après tant que au gagné ni au gagné le hôtel parce que moura mso ko bima kaka lelo Angelica kenda mais ba Angelica mso ba bima o pe bazo mema bataille lokola Angelica na presse bazali wanda otia moura Angelica ki mais mon papa Angelica ye non tengela bino ba du bezwana te o bazui pouvoir Angelica wana ba bimi déjà nilo soko bomi moura mso ba obima koleka kutu moura otozana e. Alors arrêtez vos bêtises. Oza ba parents moura te, oza bandeko moura te. Arrêtez yom to na kotanga ko to kombono te na tana ngote me omiyebi na ba fan no ba yebi o nyusu bongi moura kufa bino monde ezongela bino na ba intimidation na bino bozoba otozana bandeko na Congo ba osala boy yango Congo eso bonga te ba komi koteka ba loso mafuta bozomona ngote bomoni ba vidéo leka te bazoteka ba loso mafuta Congo wana passe leki olebo zo ba idea ko bongisa ngoka ba idea ko kangisa ka bato pour rien bozoba na kati ya communauté to leki makambo amoura na koya pe na makaba ivete lisusu bozo continuer kofinga ye
Et botala kutu musa zola lela. Ba mama. Surtout bino ba mama ba mona kutu bino di. Ndenga kama ba youtubers mususu. O lakisa ta face na obo. Ndenga la danos na o lakisa face na nga ya mabe. Na mabe na kitoko na nyoso. Na o lakisa bino boko kate. Bo bomba mana si ma caméra. Baye bate so boza ba boroi, so boza ba mikie, so boza mikusi, so boza salite, so boza ba ndoki toye bate. Mais boya wana bozo finga musango koto. Musango ya yo ba monango. Elongi no pamba na media ba monango te. Ifeti ba mona yango. Mwasi ya pembe. Bomoni pe musi na ye nanko. Mais to mona na bino bilongi na bino. Bobi maliboso caméra boko karate boso banga ka mingongo kitoko mebilongi santé to mona binote molili na molili kako finga muninga mtomona kaye oto koita ko corriger il fait ça la boy elle a danos bongisa boy elle a danos boy elle a danos mo buto bimio awa nga kuna kene na radia si basokola ngelongi elongi na za soin au finga la soni salon na biso toza na salon bande ko boye belé na tila bino publicité et pas ya sœur na biso ayebi ko sala. Ils ont dagué dans à Londres. À tous en France. Soit numéro 1, attends, on a la publicité. Soit numéro 1 de comment c'est. Bouquet, soit des visages. Ben de quoi ça, il y a 2 jours. C'était avant-hier, le 26. À Sokola qui est longue, bimi, si ma faute. Tabani. Tant nous avons la deuxième couche. On s'en va au magasin. Jiko yo mama o bomba mana si ma caméra kako finga bambeto abatu ko finga bana ya batu yo moko ba mona côté so za ka burul so za ka éléphant so za ka antilope so za ka mukilo kwa lapin on ne connaît pas mais bozana na si ma caméra ko finga c'est pas bien bobima ngako to ba ko finga ya bo finga event na o kipa moteur mais lobi no ya la bino nyoso police. Donc, télémela bino, ben insulte na bino pamba avo finga bimise longi to mona yo na ndako na yo. To mona kiti salon to mona yo nanu yo. Si banto zo odasa ko finga muninga o ba mona ka déjà. Milimo mabe na kati ya communauté. Milimo bandoki. C'est pas bon. Ka ko kanela batu baliwa ko finga batu. Boya qui on a ba analyse yangwana ba insulte ndelo bi ba analyse de comment c'est oh ça là on a bango ba analyse eza ba analyse te eza ba insulte faut commencer à insulter les gens on a ça la analyse en boye bien qu'est-ce que une analyse boye bien définition analyse tu viens tu prends les caméras tu commences à insulter l'autre au lieu de l'analyser non bétonner ou analyser yemoko non tu commences à insulter après le visa analyse entre tabino ba mona abinote la tuya nzabera oza munene oza mukie oza kitoko oza mabe o bangani milakisa oza sur na binote hein qui a dit qu'il béni voilà ok bande ko ngana tiki bino loba mingi te na kati ya très juste na yebisa bino nakena en Belgique pour 10 jours. Je veux vraiment circuler là-bas, faire la police. Après, dans un avion. Dans une destination inconnue. On a aucun pour 4 jours. Ngamoko. Ah non, ok, Belgique. Famille. Papa Bana. Mettons dans l'avion, on a voyagé 4 jours. Et puis nous allons parler. C'est les vacances. Il faut qu'on s'épée là.
selon moyen na yo. Soki eza moyen moke te t'organise na moke wana, eza moyen belé te t'organise na moyen wana. L'essentiel au sepela na vacances, au enjoy vacances. Bon, merci vraiment, je suis très touchée na ba nyonso ba komela kinga ba benga kinga pour na journée à mwana. Et puis na pesa que vraiment je dis aux mamans biso nde bato beaucoup la bana. Ils ont biso parce que moi mon mari voyage à côté biso 3 mois, 2 mois. Mais moi-même je prends soin et puis j'ai le temps de mes enfants. Au besoin mon avant ils ont quoi 3e licence et côté na kati ya ndako nanga. À part yanga moko, à part ya mobile nanga, à part ya bayaya nanga, à part bande ko mobile nanga, la famille de ko mobile nanga, tout bango nyos, bazana ba licence. Tout ça est à facilité. Les efforts ya ko mima bana na bonzambe na dialogue ya ko lakisa bango ke kotanga nde efutaka bien. Kotanga nde osala msala moko zo se reposer, au souffrir mingi te. C'est ça que j'ai dit à mes enfants. Il faut étudier pour nous faire bien ou souffrir mingité dans la vie, aux autres bongo paye bien. Ou nous faire makasi à la fin aux autres bongo parce que tu n'as pas étudié. Alors ma maman, nous souhaitons une bonne chance. Vous avez un dialogue na ba na bino, bilo kwa ndengo na ba vidéo ya ndenge wana. Surtout bino ba maman au bolo ba anglais. Il fallait vous partager en gros. Il fallait botter ensemble parce que moi je n'ai même pas trop parlé. Natika qui on prend exemple na ba maman belé, mais vous êtes là vous voyez na bino bozo yango bino bato bolo ba anglais États-Unis na koto yo na ba pays mususu bo jeli ba na bino bo bengi bango bébé botala moi ataka na 22 ans regarde 22 ans à c'est qui na 18 ans à sali 4 ans il y a licence. À 22 ans. 22 ans, à Koksa Kengo année à CLC. Année prochaine, à 23 ans, à aussi sa master. Si vous avez un doctorat, et vous avez on est-ce que comme choix les associations de mes parents, ils ont poussé à ce un master. Mais au lieu de matalikolo et comme choix naé, ce qu'on lingi, ce pas lingité. Déjà au Asali c'est beaucoup. Donc bande konanga ils ont juste conseil na zo pesa ma parents, ce n'est pas qui est au vantard soit ce que ce soit parce que je sais batomso bazaka attention les réseaux sociaux on ne parle pas de ça, c'est faux. Dans les réseaux sociaux il faut parler aussi ce qui est bien. Alors ba youtubeur zebele na yo ki ba moni ba félicitations na binoté. Boza wapi. Il faut tous se soutenir entre biso hein. Na moni ki ba fan. Merci na personnalité TV ya yo kanaki. En tout cas des gros bisous na tiki bino nazo continuer voyage au sololi et puis tout koya na ba sujet au nyonso ezoleka na YouTube et puis on va en parler sincèrement. Bozala bien, je continue voyage nanga et ça va bien ma casse. Bye bye.